Message fort ya pasteur de la foi. Pasteur de la foi apesi message moko oyo eza vraiment très fort bandeko na ngai. Eza message moko ya ko négliger te, eza message moko vraiment oyo eza très fort. Alors mbote na bandeko nyonso o balandaka Irsil Botelo ya TV, mbote na bino esika nyonso bozali. En tout cas bonjour, bonsoir, wana boyebi et dépendaka kaka na air oyo okolanda émission na biso. Bandeko na nga pasteur de la foi apesi message moko oyo eza vraiment important pona bandeko na biso ba comédien to pona tout le monde. Tozomona na monde ba comédien, tozomona lelo motema mabe, tozomona lelo jalousie, tozomona lelo kindoki, tozomona lelo moyibi ba poison motema mabe ya ndenge na ndenge. Bandeko na nga lelo pasteur de la foi alobi, mais pasteur de la foi loba eza mbala liboso te. Pasteur de la foi aloba pona likambu ya ba comédien. D'abord, avant ba comédien ba banda kokufa, avant liwe kota na monde ba comédien, pasteur de la foi abanda déjà koloba. Donc loba déjà ebele, mais lelo problème eza nini na otiela bino maloba ya pasteur de la foi bokoyoka yango na katikati ya émission na ngai. Alors bandeko na ngai na pesi mbote na bandeko nyonso o ba soutenaka Irsil Botelo ya TV. Na pesi mbote na bandeko nyonso o bazalaka wana vraiment pona ko soutenir musala na biso. Na pesi mbote na bandeko nyonso o ba partager ba vidéo na biso, bandeko nyonso o basungaka biso na ba partage, na ba abonnement, na ba j'aime. En tout cas, nzamba lola apambola bino. Bandeko nyonso o bozalaka wana vraiment soki kaka émission ekoti na Irsil Botelo ya TV, bandeko bozwaka notification o vraiment bobo finaka mbala moko cloche ya notification pona kolanda biso bandeko nanga. Tika nzamba lola apambola bino. Eloko nini oyo ezoleka na monde ya ba comédien. Ndeko nanga so eza mbala no ya liboso otombe na chaîne na biso, donc so eza mbala ya liboso okutani na biso, so eza mbala ya liboso ofini po okota na chaîne na biso, osabone, commenter, o liker, o partager et osa malamu mingi. Donc quand nde toyebisaka bino na système moko ya bien, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. En tout cas nzamba lola akopambola bino et ozala malamu tango osabone. Cliquez cloche ya notification pour que prochainement tant que tu ba émission na biso et comme la yo esika nyonso oyo o kozala. Bandeko nanga lelo to yé na likambo oyo, lelo to yé na message oyo ya pasteur de la foi. To yé nango par sentiment te, to yé nango pona koyo ki sa peuple congolais, to yé nango pona koyo ki sa ba comédien, to yé nango pona koyo ki sa tout le monde. Tozo kenembula sika, tozo kota 2024, to tikali na mikolo mingi te. Pona tokota 2024 bandeko nanga. Totikali kaka soki na 39 jours mobimba po tokota 2024. Alors bongisa motema na yo ndeko comédien oza na problème na muninga. En tout cas koyoka message ya pasteur de la foi et fortifier ba misusu to bongisa mitema na biso. Yo o sepelaka na baninga te, yo o kangela muninga kanda lokwa soki eloko nini. En tout cas bongisa motema na yo pona ndeko na yo e uzala mabete e uzalika moko ya malamu mingi. Lelo tomona na monde ba comédien kindoki, lelo tomona na monde ba comédien jaloux eza makasi. Comédien jamais ko ketala muninga ne pas lié. Na moya lelo nde makambo koma okendela comédien jamais akoki kokende pe kotala muninga na ye ake kotala muninga ne bateli pe biloko alie. Donc bakoma kobangana. Pourquoi bakoma kobangana? Po bakoma kotia na ba poison kaka boye facilement. Poison kaka boye ti ocheli mutu poison ebike mutu azo daye na ye mais oza kuna te ocheli mutu poison. Po anini motema mabe ya ba comédien. Lelo ba comédien na biso bazaka na bolingo kala, mais bolingo ezalaka nango lisute bolingo esila e komaka mutu na ndenge na ye oya yepa muninga so bakutana mibale batongi muninga, oya yepa muninga so bakutana misatu batongi muninga. Yango nde ba comédien bazo vivre bongo e komaka baka ebele koto kana ye soki mutu wana zalo sala pa muninga amonika koma na mwa mbongo tango ake afongoli mwa établissement na ye, afongoli mwa kiosque na ye, afongoli mwa groupe na pe ya ba théâtre. Ale ami Monique yende aleki akomi motema mabe na baninga, abosani source esika bimelaki, akomi kofinga esika bimelaki. En tout cas
théâtre kala ezalaka boye te. Théâtre kala ezalaka mpo moto alongwa na groupe oyo akende na groupe oyo il faut basalele note. Donc il faut basalele vraiment mukanda, basali ye mukanda oyo elakisaki alongwe na groupe oyo ake na groupe oyo oyo elakisaki na groupe oyo alongwe babebani te na groupe oyo alongwe mpo baza na problème te, mais alongwe na ye mpo asepeli ake kojue na groupe mosusu. Mais ya lelo ekoma moto akolongwa awa ayembala mo mpe pa moninga mosusu akotuna ta te outaki kuna problème ye olongwe. Ya lelo batunaka lisusu te, batunaka lisu te. Pourquoi batuna lisu te? Mpo motema mabe ekoma makasi. Na monde théâtre kala motema mabe ezalaka te, me na monde lelo motema mabe ekoma pena moto olongwa na ngambu oyo ake na ngambu oyo ole moto wana tuna pourquoi moto alongwe pa na yo. Batunaka lisu tomona moto wana sangani kutu na moto alongwaki kuna bakomi kotonga, bakomi kobwakela moninga ba jeton, bakomi koluka kokitisa moninga, bakomi osala makita contre moninga. Eza bien te. Eza bien te na ba comédien. Lelo ba comédien baluka lisu te moto avancer na vie. So monika moto avancer na vie bakomi jaloux, bakomi koloba loba koluka kokitisa moninga. Ndeko changer ko, bo changer ko. Et ça kitoko te surtout na monde a comédien. Lelo ici pechanga ke poto. Mais na batu muso le ba sepelata moninga ke poto, mais batu ba sepeli te façon ici pechanga finga mika na poto oya kei. Ka po baninga bayamba kiye. Combien de personnes au bafingi ici pechanga? Soki lelo ici pechanga place akoma ki bayambi ete tolinga pe kato ya su balinga bayaka su kofinga o tala kutu esika ke bayambi ete babwakisi ye esika kei me muninga ke esika bayambi me lelo polémique ekoti na internet. Combien ici la fingami ponaka ake esika o bayambi ye. Pasteur de la foi vandisa ba comédien combien de fois pona kolobela bango, pona kote ya bango. Combien de messages au pasteur de la foi pesa pona ba comédien. Message à liboso pesa pona ba comédien, message à liwa a préciser ngo pena que liwa ekota na monde ba comédien. Mais ba comédien belé bazwa kango sérieux te to mona ka période wana façon ba comédien ba koma kokufa. To mona kango 2019, 2020, 2021. Tout le monde a combien de comédiens au Bakoufa qui 2020, 2021, même 2022. Combien de comédiens au Bazon Simuli mon même pas colo. Or, ezaki message beaucoup o ebima qui bien avant le message y en a pasteur de la foi pesa qui en déjà avant. Ezaki révélation o nzamba révéla qui est. Mais comme ba comédien ba ki panarate comme ba koma mutam na ndenge na ye ba koma charisme. Mutazwa message yana na série azalate. Pasteur de la foi organisa ba veiller pour na ba comédien. Combien de veillées o a organisé pour na ba comédien? Ba comédien boye ba teke nzamba placer la bino mutu moko liboso na bino tala soki bolanda pasteur de la foi soki ba comédien belé ba kolanda ata mateya ya pasteur de la foi. Comédie théâtre na mboka na biso eko évoluer ba ko évoluer makasi. Mais motema mabele le kota pasteur de la foi atika même ko sala théâtre pas mama sila na belle vie. Atika ko sala théâtre pas Poutine, asala ka sou théâtre pas belle vie te, asala ka sou théâtre pas sila te. Pourquoi sala sou théâtre kuna te? Po bango mi balé ba yoka na te. Aboyi na ke soka ke koto yo et ça la bien te soka ye koto et ça la bien te aboyi na ye a nga respecter valeur na ye a respecter na mambanzambe. To monaka pasteur de la foi ninga bengaka bango. To monaka biso nyonso nde ba comédien nyonso bakendaka ba o bakendaka ba o bakendaka pete. Si manango kutu ba comédien on fallait kutu bazalata combien de comédiens o balelaka mukolo wango to monaka ba comédien belé balelaka mukolo wango. Bo prendre conscience. Lelo comment so muninga a évolué na vie jalousie ekoti na monde ba comédien. Et comment so muninga évolué yo soko zo évolué te jalousie ekoti bo sala ka jaloux pourquoi? Bande konoti la bino maluba pa ya pasteur de la foi bozo yo ka message ya pasteur de la foi. Bo sala ka jaloux nde nini. Et aloka batuloka ba Bellevue benzambe so pambole yo moteme baby yo. Batuloka ba Nicole Bakata nzambe so pambole yo mote o ko bebisa motema pourquoi?
boyebi effort o bango basala mpona kofongola bachaîne na bango, boyebi effort o bango basala mpona kozwaka bato bakenda kojouer na bachaîne na bango. C'est pas facile, ezala facile te. Abebisi bambongo na ya tie bambongo na ya nje kaya mike wana tie yango nje aleloso nzamba komo pambola bato bokomi na motema mabe ya nini. Vous faire avancer musala na bino kende liboso ndeko nanga message ezaka pona ba comédie te pona yo na ngai ya motema mabe ya nini tango yoka soko yoki muninga bongi esalaka ondenge nini olenga ka motema mabe yango ya niveau nini o yokaka soko yoki muninga kuna vie changer soko yoki muninga kuna sombi eloko yo motema komo beta yo mbangumbangu ezaka nini. Zilatana yo sepela na mwa muke so nzamba opesa o muke sepela na o nzamba opesa o yango nde ya yo. Zelatana yo yango nde ya yo ma sœur. Ma chérie, mon frère. Zelatana yo eko katala. Ta nzambe sure koki na via muntuko okoliango avec sengo okozala na sengo avec joie mais ce que za ta nzambe te otika lozala na sengo te. Otika lozala na sengo te. Bandeko ba comédie to vivre bien to longola motema mabe. Lelo ya Gabi akoma ciblé na ba comédien, lelo ya Gabi akoma élément moko do mutu moko o batu nyonso bakoma kaka batu bakoma kaka te wana ya Gabi. O ya Gabi asalaki mais pourquoi pour Alexa ami la kisara makas ami mona soki likambu ye wana ya bimia bandi koloba yango moni ezakata likambu muke batu bakendelaka ya Gabi. Combien de personnes vont finga Irsil? Pour que poto na place baninga ba sepele me bazo finga ye. Pourquoi pour comédien alingi élévation ya muninga na ye comédien te. Bobo manoka na poto, bobo manoka ke poto me kaka baninga ne ba comédien ba bandili suko finga kotonga ba ke bimisele ba makambu okutu ezala te. Okutu asala te. Poani po comédien alingi mutema malamu te, comédien alingi muninga te. Comédien alingi batu nyonso ba souffrir. Comédien alingi soki yazo souffrir muninga pe a souffrir. Mentalité ya congolais. Mentalité ya congolais linga muninga bonga te. Congolais linga kaka ye soki ye azo bonga la sava mais soki komi ke muninga mswa bonga ene koti. Soki komi ke muninga mswa bonga motema mabe koti do Congolais lingi ye kaka. Ye kaka esika ba otanga bataminene ezaka ye. Esika batu ba bonga ezala kaka ye mutu mususu te. Congolais aza bongo. Bande ko message ya pasteur de la foi on a kotia échanger na yo nanga to comme na fin de l'année ndeko tala vie na yo tala motema na yo ozaka ndenge nini na baninga motema no ezaka ndenge nini kusoko moni muninga pambwami motema no ezaka ndenge nini na baninga bando tala motema na yo contrôler motema na yo. Tika eni ya eni pro max futaka te longola eni na baninga o mona vie na yo ko avancer lelo ba vie ba comédie belezo ko avancer te pona eni o bana ngona mitema. En tout cas ce que ça mbala liboso kotina Irsil Botelo TV o s'abonner au commenter liker au partager et au sa malamu bandeko nanga na sur message on a otie la bino ya pasteur de la foi et pesa biso vraiment leçon de vie message on a otie la bino et pesa biso leçon de vie ete ya batu ebele ko yeba kozala na bato ko yeba kovanda na baninga to yeba kovanda na baninga so ezambala no ya liboso okoti na chaîne na biso o s'abonner au commenter au liker au partager quand to bisaka bino partager lisolo oyo partager message ya pasteur de la foi partager message oyo e ozala malamu mingi. En tout cas na teli bino pasteur de la foi ngana bino tukutani à la prochaine occasion. Bisous, bye, Tolanda. Nalingana tuna question moko nzamba saliyo ni lilingi na ye mais pourquoi olinga osala mamba satana pourquoi olinga baninga te otonga baninga ofinga baninga okosila baninga makambu komeneka baninga vidi mais nzamba sala on lilingi na ye pourquoi olinga osala mamba satana pourquoi olinga baninga te otonga baninga ofinga baninga okosila baninga makambu komeneka baninga vidi mais nzamba sala on lilingi na ye pourquoi olinga baninga te otonga baninga ofinga baninga okosila baninga makambu komeneka baninga vidi mais nzamba sala on lilingi na ye pourquoi kosala eloko te po sepelisa nzambe ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali oko changer za mutu za nzambe te changer s'il vous plaît que le Seigneur te bénisse. Nalingana tuna question moko nzamba saliyo ni lilingi na ye mais pourquoi olinga osala mamba satana pourquoi olinga baninga te otonga baninga ofinga baninga okosila baninga makambu komeneka baninga vidi mais nzamba sala on lilingi na ye
pourquoi kosala eloko te po sepelisa nzambe ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali oko changer oza moto oza nzambe te changer s'il vous plaît que le Seigneur te bénisse. Nalingana tuna question moko nzambe asali yo ne lilingi na ye mais pourquoi olinga osala makambo ya satana pourquoi olinga baninga te otonga baninga ofinga baninga okosila baninga makambo komeneka baninga vidi mais nzambe asala yo ne lilingi na ye pourquoi kosala eloko te po sepelisa nzambe ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali oko changer oza moto oza nzambe te changer s'il vous plaît que le Seigneur te bénisse. Nalingana tuna question moko nzambe asali yo ne lilingi na ye mais pourquoi olinga osala makambo ya satana pourquoi olinga baninga te otonga baninga ofinga baninga okosila baninga makambo komeneka baninga vidi mais nzambe asala yo ne lilingi na ye pourquoi kosala eloko te po sepelisa nzambe ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali